Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States. Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue sur Sarato la TV, votre émission. Makambu ya Kinshasa ya Moye Bandi avec Paul Mukendi. Pour le respect, on a l'ongolaka kashine. On a kashine pour respecter, pour la soirée, on a vraiment kitoko. Voilà, les gens qui sont balabala, comme si ils sont balabala. Oui, na libanda les gens qui plateau zatie, tous ali bongo. L'émission de Bino, Makambu ya Kinshasa. Les lots de la Makambu ya transport, les lots transport comme demi. Nazo kende lemba, mais il faut nazoa première nazo sous 16e. Na comme lemba vraiment. Les lots qui sur le terrain, tu me reçois là, na chauffeur. Na bande ko na biso ba matimitu ka ba matimoto bato awewa. Voilà to komi ya to tambola ka na za libosa ndeko na ngai ya mobali. To solola na ye tonton bonjour. Ouais, bonjour ndeko. Merveille. Merci vraiment. Voilà ndeko na ngai to kutu yo oza likolo moto. To yebite o ko expliquer bande ko ba Holanda yo komona yo nani. Komona nga Serge Losambo. Serge Losambo chauffeur à moto. Ouais, naza chauffeur à moto. Ba difficulté ni beaucoup na ngona nzela. Bon, bito sala kana conseil à université Kapela tiro Mpwangaba. Parce que comme une difficulté ma casse par rapport buki kaga. Donc comme c'est difficile, pas comme ça moutuna la Kapela. Pas comme ça moutuna la Kapela est comme vraiment difficile. Pour ça, on a 500 francs. Mais maintenant, on a 1500 francs pour la Kapela. Avec beaucoup de difficultés, donc Zela et Zate. Ça, tu comprends bien pour Matisse Transport pour Nzela. Pour Nzela. Pour Matisse Transport. Donc, c'est la côte Nzela 4. Carburant, et jouer avec la consommation. Je crois que c'est moi là au monde, mais ça va nzela esili. Donc on a la prix normal. Mais on a mais on s'en va que tu vas sur ngaba na mboka te. Ba konziambo ba le but transfert à la 500 mais bino. Ozo matisa transport na ndenge na bino wana monte ke boto sa mibeko ba consulter. Et là par rapport à nzela, on est à bona comme à 7e. Je na kebwe na okanga na ba bulu na nzela na le bien te. Donc il faut na zo score. Nzela ya Sony. Tiens, comme premier, tu as commencé à faire un trajet. Il y a le bon sens de l'endroit qui est un médical 7e. Maintenant, c'est là que je vais me détourner. Vraiment. Quelle est la essence pour ce mois combien? Voilà, en 1950. Voilà, merci de vous avoir. Tu as mis la soupe à yo. L'iloboni ne peut pas le faire par rapport à Nzela, par rapport à carburant.
Pour la dose à la bien, il faut que misalo balandela modo suivi ezalana nous pour la misala oyanzela. OK. Ça va salir suivi misala ici d'ici le premier. Quand les gens normal en tout cas qui peut ezalaki. Voilà bon, tu as vu ça va demi-terrain ezalaki. Demi-terrain ezalaki. Voilà. Ça t'en des ezalaki. Merci moi Lamboka Tortika Nganayo. Bonne journée, bon boulot. Tozoko Baraka. Voilà, Tozoko Baraka elongo na bandeko bakumbi mituka to bakumbi wewa awa na commune ya Kalamu na Victoire bisiko to kosola na bandeko na biso ba chauffeur. Ah naza bongo na mukumbi mutuka moko ndeko bonjour. Baga komi okende kombo nani? Lems. Ndeko Lems lelo bongo mbino ba chauffeur boma obula système à demi-terrain. Demi-terrain zo ya pona nini? La série na nzela mabesungo. Oso kende boye comme so ye Victoire faut pesa roulage bongo. Zongi matete pesi bongo ye bozo. Mabe kaka nzela ngo yango biso pe. Faut se retrouver yango to la bongo. So ba biso ba tiki biso l'est au bout la l'est pour so ma mikanda te c'est les qui ya côté roulage ya côté pe ko de moi exact. Merci. Ndeko bonjour. Bonjour. Kombo nani o? Nawe. Nani? Nawe. Ozali mukumbi mutuka toyebi te difficulté ni boko tana na nzela nzela eza te en plus tracasera babiode c'est pour cela omoni ke tokobome 1000 francs bobo mai 1000 francs mais lelo bozonyokola bayimbo bonyokola peuple congolais na demi terrain mpona nini bozosala yango demi terrain bozomona te ke salaka ta 1000 francs okomati na place ozokende eya foti na biso te eza foti ya baagent po confirme tuna na moto awa kobanda Victoire ti rond point moto so combien oyoka po ayebisa 2500 3000 vraiment c'est un message okopesa bakonzi ya mboka oyo baolanda yo po mpe bazozwa ntan ya kozala na nzela te balongola bagent oyo batieli biso batie banorme moko eza normal to respecte. Merci ndeko na ngai. Voilà bandeko na biso baza awa tokosolola vraiment elongo nayebi te papa soki liloba ezali par rapport ya ndenge mpo kotambola na nzela badifie nini bokutana ngo na nzela mona mboka Papa, ces derniers temps, tu as souffert ma casse. mais avant to banda na posani se présenter na bayeba olanda yo kombo nani Comme on a défi. pardon défi oh défi oya défi tolanga papa défi tozwi na Victoire nayebi te badifie nini bozokutana ngo na nzela oyo bokobula na direction ya nini ana na Kalamu. Bon, premièrement, la difficulté pour le moment. Exact, Nzela Ezati. Bato ba soit disant que bon Nzela. Normalement, ba prévenir, ba créer ba route secondaire pour que biso to sala ka musala to sunga ba ndeko oyo bazo kende musala. Babuki donc babuki partout. Maintenant, Nzela koleka Ezati. So tali moto au monde on est libre c'est que la biso moto c'est la moto ça vraiment salité so tali presque la moto et là vraiment salité parce que état de route est comme médiocre maintenant ba konzamboka est-ce que ba mona mambote bozo bon sanzela oui c'est bon pour créer ma route secondaire ouais ko sunga que non to kende ke to comme ba destination place to so kende maintenant message na ngai ezaka ke la caméra lancer message na message na ngai eza boye mokonza mboka soko kolanda nga obe soko ozomona nga sala de toutes les façons ke banzela oyo bazobongisa ezala te ke babongisi lelo lobi iso ebebi babongisa ngo ebonga mpona libela donc système oyo baosala ya kotia babeton tosepeli nango eza malamu e ya plus tracasserie eleki nzela ezala na pasi batracasserie iso ya nini baotiela biso surtout ma police tant so ba comprendre que bino bosala musala ndenge mabe eza te siko police oyo tracasser mutu awa mpona raisonne nzela oyo eza praticable te eza navigable te siko police awa oya osala mais tant so baboyi arrêt awa yo tie arrêt bango boya bien sûr soki nzela oyo eza en marche mais nzela oyo bato bazoleka lisusu te mituka ezoleka te mituka nyonso ezobaluka siko pourquoi bakangela biso nzela oyo bapolisi baya kotracase biso vraiment c'est ça tu comprendre bandeko na biso bakumbi mituka bakumbi tukutuku bokonyokama na tracasserie ya bapolisier makasi voilà wana ezali message peuple ya kolela deba bakonzi ya mboka bomeka kotala na solution ya mapinga oyo bokotia na nzela botie mapinga nini botie bato bakosunga mboka to botie bato bakonyokolaka peuple merci papa mpona ntango opesaki biso toleka lisusu kota ndeko na nga mosusu
ye mpe na baki azoganga mingi. Voilà, bonjour. Bonjour papa. Kombo nani? Kombo nanga Pompon. Pompon. Oui. Ndeko nanga Pompon, toziyo lelo awa na balabala na victoire. Toyebi te nzela musala oyo kosala ba eza ndenge nini ba difficulté nini boyekuta na bino na nzela. Bon, ya biso musala tozosala ba difficulté eza ebele. Bon, même ba difficulté liboso tokuta nango eza ba PCR. Ta loko ba PCR wana atiki na musala ba atiki musala ko abimela tala yo wana komozo wa moto azo wa moto akoma kanga biso donc bakoma kanga biso wa moto na ba façon mo boye ba konta ba mbongo na biso ekoma ya bango Meta msubino pe boso ma mikanda te. no biso yango ngala la mikanda na nga normal eloko o ne limité za permis ne limité ba permis o ba chauffeur ba ta moyo ba permis moko ya kala ba permis déjà j'ai expiré tozo ba permis bi mapoto bandira tozo ba permis mususu wana difficulté liboso pona ba roulage. Deuxième difficulté na ebité soki kolela na biso yango esalaka bakonza mboka oyo bazwaka mbongo na baloge na bango wana vérité kolela na biso yango esalaka bakonza mboka mbongo na bango tombwama na baloge oyo bakota pourkui nalobi bongo bazosala banzela abuki awa atiki sikoyo oyebisanga ntango biso toolela wana baoyoka biso te seke kote na bango basina baimpauti makambo ya bango ezotombwama apres bande tala noka routière oyo nzela oyo omona combien ba nzela mabulu eza o basisi kutu te babanda na kalamu wana esili te bakena na nini o na kauka wana esili pena bien te na habite impact na bango basina nde biso tolela bo bango ekenda liboso mais un jour kolela na biso nzamba oyoka biso ya 100% ya likambo biso tobetaka atangwa ke banzela ntango baosala bayebake ntango babandi likambo basisa yango ntina suka bapesa biso bapasi te batumoli batumo ta bamoto na biso moye tosokola yango eza te mpo bamabulu eleki ebele bapotopoto eleki ebele ya liloba na ngai suki ezali ke nde bakoma bawumbu na biso so bango bapenseke banyokolaka biso ti na bafaso bango baolinga un jour biso mpe toseretrouve bana na bango baotyela bango bambongo na babanki bango mpe bakoma bamosufa banonisenga biso mpe bambongo na banzela basala oyo eza posa na bango. Merci ndeko na ngai. Voilà, merci na baye nyonso banandaki biso na Sarato la TV biso awa. Merci. Émission na bino bolingaka mingi émission oyo bozwaki tanga kotala yango makambo ya Kinshasa présenté par Problème Mukendi mwana soka ba Mukendi nyonso nazalaki bongo na commune ya Kalamu na quartier Matonge na victoire bisiko na salela bino descente ya bandeko na biso bakumbi mituka to bakumbi tukutuku oyo bakobenga na ligne awa wewa bana moto ko boki bino mo ndenge peuple congolais bakonyoka maka na tracasserie ya ba policier makambo eleki mingi nzela eza te yango zomona ke yango ezosala cause ke ba sala ba matisa transport biso atake ba umbu na bino mwana musala na bino nazalaki wana ya kolakisa bato ke tala bandeko na biso nde bakosufri na kati ya république ya mokati de Kinshasa bisika oyo wapi tozali awa bozomona tosala bino musala. Merci na bon délire pensé qui est derrière la caméra Bobby bon tonton jeune moko bien na se moi tokosala bino toujours musala ma revoir et ça la vraiment bien te. Merci pe na la patronne maman Sarato la ingénieur Axe na bureau bon Jonathan Kivuna Diza Mibali Limbondo baye tout balingaka Problème Mukendi bientôt c'est mon anniversaire bon mimonisa numéro na ngeza wana benga nga souhaiter nga appel vidéo et ko ça la vraiment bien pona lelo ngai na bino to kabani awa to monani bongo na commune mususu na prochaine émission bye.